Shalom, shalom, ba maman. Nyonso o bolandaka ngai na émission na biso tolobi on l'appellera femme. Émission o ezala représentée par maman Bena. Boko limbisa ngai po na ba qualité ya image. Na yebi ke na bimaki muke na za na Manchester te, na za na holiday o biso tobengaka mo ba vacances. Na bimaki libanda ya mboka na nga Manchester. Yango bomona qualité ya image peut-être eza vraiment ndenge sengeli ezala te. Na pesi bino mbote pe shalom bisika nyonso o bolandaka émission o tobengi yango on l'appellera femme, émission na biso basi, émission na biso ba mama o eyaka pona ko révolutionner biso, ko pesa biso ba conseil, ba éducation nyonso. Alors pona ko kota na mukolo na lelo bokolanda ngai vendredi parce que jeudi eleki te yango tosali tout po to se rattraper. Alors ndenge kaka topesaka ba programme na biso ba mama boyebi tolobaki toza na ba jeûne et prière oyo ebandaka minuit ebandaka jeudi na minuit ti samedi na tongo ya 6h boyebi yango. Alors nalingi ka ko rappeler bino, alors naza kopesa merci mingi na ba mama nyonso oyo bo contribuaki quelque chose na bino ndenge to bandaki koloba bandaka la to contribuer pona bandeko na biso na ba hôpital. Alors vraiment merci pour na ba maman na ngai o ya Paris, ba maman mibale ya Paris, batindaki mbongo na bango. Maman moko, ba maman mibale awa na Angleterre, maman Bena, maman Perle et puis maman na biso moko maman Lily. Toko misato na Angleterre et puis maman na biso moko ya na Suisse et puis maman moko na nini na États-Unis dans Amérique. Vraiment yango toza ko s'organiser tozo luka ndenge tokoki kosala parce que to pensaki ke to luka kopesa mbongo oyo na quelque ba politicien na biso toyebi ke tozo tiela bango miso, mais toza komona ke na mboka na biso na makambo ezoleka bandeko na ngai peuple congolais ba mama partout oyo boza kolanda video oyo toza vraiment na ba politicien na mboka na biso te oyo bakoki kotelema mpona peuple. Et en passant naza ko remercier maman na biso Cécile. Bozomona maman na biso Cécile azali moko congolaise oyo azalaki ministre na diaspora toyebi ndenge nini mama wana aza kobunda e aza kokota parci par là kokutana na bamindele koloba makambo oyo ezoleka na mboka mwasi azalaka ndenge wana parce que tolobi ke esika oyo mibali bakotaka te mwasi aza capable mpona koba kokota esika baza kopekisa bato bakota mwasi aza na capacité wana. Alors tozokamwa basi oyo ya bacongolais babengami bapoliticien badepute na Congo bakangi minoko bafandi donc baza na kaya ba ennemi baza na kaya ya peuple te. Puis tozomona ka mama na biso Eve ya solo mama Eve aza kobunda malgré ba réalité ezobenda ezokende boye, mais c'est une femme oyo azali ko se débattre quand même na ba réalité tout mama Eve vraiment etake ba mama ya diaspora topesi vraiment longonya kolemba te po soki basi ebele batelemaki mpe lokola yo ozali po balobi mosapi moko esukolaka elongi te. Soki basi mosusu mpe bayaki bamoni ke yo ozotelema baye bapesi yo loboko tokende ekokende liboso, mais basi ebele bakangila bango minoko bafandi tozomona ka yo moko ozobima tozomona te po mwasi aza oyo influenceaka na simani ya kozala na basi 20 basi 10, mais tozomona bawivini moleka oyo bandimi corruption bazwa mbongo baboma peuple na ye me bango babetela assassin maboko, mais nzambe akodili na bino. Mais oyo baza kobundela bana na nzambe to pe peuple na nzambe akozana ngambo na bino. Alors message oyo na lelo ba mama na ngai eza kaka message ya révolution yango to pensaki tolobi biso moko na mwa mbongo tozokozwa toko s'organiser toko pesa sous ba politicien wana te po to moni ba politicien même na ba interview ta ba oh tozokende kuna poto luka pouvoir te tozokende kuna poto luka ba poste te jamais ndenge bazokende na bazoluka poste soki poste mai yeli bango bakoboya te. Il faut baloba ke tozokende poto luka ba poste puis to luka nde do ba yebi makamunu bazosala, mais peuple aza kokufa na nzala baza koboma peuple baza kosala makamunu, mais mutu ya kotelema beta maboko na mesa aloba ke non et non azate. Bandeko na ngai ba mama peuple congolais na ye kaka kopesa bino message ya révolution na tango tozokende landa politicien nyonso landa mutu nyonso malobani azoloba bayebaka mutu ne lateli na ye bayebaka mutu ne lobeli na ye elobeli ya mutu ekolakisa nani ye azali
par exemple bandeko na biso mosusu babengami ke baza balider bazoloba nini oh bafamille oyo bakufi bafamille oyo bafamille na bango bakufisi bato na bango bafamille wana gouvernement ekoluka récompenser bango sorry mpona appel wana gouvernement ekoleka récompenser bango bandeko na nga bato wana bakufi mbongo oyo bakopesa bango soki gouvernement ya assassina nayebi te soki gouvernement nini yango soki gouvernement nini estce mbongo bango bakoki kopesa bafamille wana ekozongisa eza na valeur ya bato na bango bana na bango bakufi botala baniveau ya bapoliticien oyo toza na bango na Congo. Donc eza pasi pe eza mawa yango peuple a mizweli en charge ye moko peuple congolais to mizwela biso moko en charge yango tozo sosola te tozo comprendre te peuple nini oyo to sengaki nzambe te ke tobima ba congolais to pe ba congolaise mais nzambe yo moko mutopesi biso tozala siko tozo comprendre te oyo peuple ya ndenge nini abosa na kalika mbala moko abosa na facilité peuple ya ndenge nini oyo yango peuple na biso tozwa conscience oyebi likambo ekoyelo première fois deuxième fois troisième fois jamais likambo yelo mbala mibale mbala ya liboso me kondima teke komelo ya misato